na momesano mingi ya komona ya bapaya nde ezaka na motu ya makasi soki pasteur Nigeria alobi bi oui ça va Nigeria alobaki Chibi Joshua alobaki telebo alobaki Ganayen alors a prophétisé qui pour d'abord telebo mais oya bino bana mboka bozokango avec beaucoup de négligence oh nzambe ya ba congolais aza nzambe asalaka mingi maman prophétesse Jolie Mbote papa Salival et c'est mon lisusu ya koyamba yo maman tout cela qui n'a eu émission oui. La fois passée j'ai reçu trop de coups de fil avant toi l'émission na lingo pesa numéro dans le téléphone bon numéro na nga téléphone eza 09 72 70 75 26 bandela 09 72 70 75 26 kitoko makasi maman prophétesse des nations ya pesa kabisa koli ya mboka kitoko makasi vraiment esengo makasi ya koyamba ye maman Jolie Losambo domaine oyo touchaka mingi parce que bato baotala biso baza na baproblème avant tokotala makambo mboka eza bato mosusu baza baspécialiste ya babikisaka mbasu toyebaka na kala ndeko na biso nani Kabunju Alesa aki spécialiste na kobikisa na mbasu toyebaka na kala ndeko na biso Bishop Kankeza azala makasi kana koyisa bato toboki kazaka boyo bambai na sekoi moi ba spécialité mama olangi toyebaka ye na kala komba azozongisa mabala ekufa bazopesa mabala même na bamama ya 60 ans bamama ya 65 ans bazobala na église ya CFMC alors maman Jolie Losambo spécialité neza nini po bato baka bazotala yo bato ya malade mental bato ya nini ya cirrhose de foie bato ya sida bato ya stérilité bato ya moi baka ezebele alors bali bayeba maman Jolie Losambo nzambe atia likambo nini kati na yo bon enfin spécialité ezaka ke nzambe apesanga likambo ya prophétie bon napesamele epa nzambe ngolu akosakola soki nasakoli natalisi qu'il soit peuple de Dieu toko nation mobimba toko mutu nayebisi eke nzambe na ngai yebisi nga ke ekokoma boyi ka ndenge nzambe alakisaki nga ka ndenge ekokoma des fois pe na baka difficile soki moto aza na problème na ye ekabengi nga mama sunga nga na prière nazosunga ye na losambo azozwa pe résultat na sens wana nde eloko nakoki koloba na bana nzambe maman Jolie Losambo en dehors ya Congo eza na baka mosusu oyo sunga ba libanda ya Congo oui bapayi nini naza na bato nasambelelaka baza na Londres na Canada tozali na bato na Canada tozali na mama Sylvie Ngoyi bisika azali yayo yango wana tozali na mama Anna na Afrique du Sud mama na Christianville sœur na biso Karine mama Annie na Afrique du Sud tozali na bato ebele papa pasteur Jacques na Swede nasambelaka pe soki ba servante na nzambe soki mosali na nzambe apesinga pe requête nasambelaka pe nasambelaka ka mpo na bato nyonso ata ba autorité na biso ba député mingi ba député nde basinteresaka nde bao nasambelelaka ata mutu soki aza na difficulté na ba carrière na ye politique akobenga akozwa bisakoli akozwa orientation nzambe alobi turo okozwa te ozwa turu boye nde ndenge na maman Jolie Losambo est plus dans le domaine de l'intercession elle est très forte quand elle intercède et puis vraiment solution et Zouamaka je proposerai à ce que investiture il y a gouvernement oyo sama lokende bobenga maman Jolie Losambo s'il faudra l'associer à un autre homme de Dieu ou une autre servante de Dieu ba bonza gouvernement na maboko na nzambe parce que c'est le tout premier gouvernement de Fachi banda doit pouvoir les restes de la qui ya nzoba nzoba alors esengeli ela ebanda malamu soki fondement ebandi malamu suka pe kozala malamu bande ko bon négliger makambo misusu bozomona lokola momesano te en tout cas aux États-Unis le président de la République a prêté un serment
Comment Bible, c'est Bible. Il faut reconnaître Dieu au Congo, s'il vous plaît. Parce que, révérend, comment je pourrais dire, son excellence Félix Antoine Tshisekedi a reconnu la grandeur, la profondeur, la force, la puissance de Dieu dans Kobonzamboka dans stade de martyr jour. Mais et continuer. Maman Jolie, ceux qui le bengio on a kotika gouvernement, tous les ministres, on a la mère spirituelle. Réaction des Alanini. Bon, en fait, ceux qui va benginga, pour kosambela, ko recommander gouvernement, ya sama lokondo, na kati ya maboko na nzambe, tokosala musala wana. Tokosala musala wana, toko intercéder, et pas na nzambe, tokosenga réussite quoi. Ya mandat na bango, ba réussir vraiment. Qui est la différence? Na ba misusu, denge ba travaillaki. Oui, c'est ça. Ce qui vraiment to sambeli pona bango, ba ko marquer. Bazole na kono sur le monde maman Jolie Losambo Nzambe na yo ayebisa onini pona président Fachi akosala mandat moko Tomi Balé Fachi akosilisa mandat tendenge kabundole sa prophétisaki akosala kaka 2 ans et puis babeti masasi to yebite alors maman Jolie Losambo Nzambe ayebisa onini pona Fachi futur na ye na mboko au Congo. Bon, mosali na Nzambe walesa alobaka te ke bakobete ka masasi après 2 ans te alobaka ke Nzambe akosala mais projet ezalaki ke babete masasi ndenge wana. Bon, c'était comme ça nde ezalaki plan ya banguna. Mais de toutes les façons tosi topesa bisakoli ba vidéo ezali de konanga sa rival bato biso batala ngo te occasion komono lelo na oyo akala bamona te. Bon, bande konanga soki ya kala bomona te eke bomoni nga lelo, informez-vous s'il vous plaît. Boye ba Jolie Losambo azanani a prophétiser nini na boye natanga bakombo bato bawo bayebaka ete après campagne bakenda koyebisa bango que c'est le président Félix qui sera le président dans notre pays. Mo bato bele bako croire te que soki to insister non de konanga sa rival soki ezake bato banjimela Nzambe pona bisakoli na ndako nanga j'ai un témoin de Jéhovah mon petit frère ayebisanga soki Fachi azwika pouvoir na Congo na olongo na témoin mais Fachi azwi pouvoir après que na sina sakoli azongo na témoin ngo te. C'est pas que tu insistes pour bato ba reconnaître biso na mboka non. Bon, na prophétisa il y a un pasteur na Chikapa docteur Jean-Pierre Nkumba ayebisanga non maman Jolie soki eloko zolo et kokisami na mboka au Congo et que Félix a eu pouvoir je vais te reconnaître parmi basakoli na Congo. Mais depuis na sakola docteur il est là Chikapa na mwa bengi ngate ke o yaga nanu awa na Chikapa peut-être na présenter yo ketala muto asakola il est là. Mais ce qui azana ka difficile abengaka mama na lingina ya sambela ba ayena ba diamantifère ba partenaire na sambeli pepo na bango. C'est ça. C'est pas dire que oh ceux qui tu insister nde rien. Nzambe ye moko nda yebi na sakola peza na lobela bato nyonso ke na moko Congo ministre ata moko te ako s'opposer bozela bango nyonso bakonjimela Félix ba député nyonso bakonjimela Félix na sakola ba vidéo ozana bango ozana ngo na yebisa population na bi botika nyama mibale ya kanda exemple ozamba pesi alobi bazobunda moko nda kolonga apesa ki signe ya Jeune Lion Félix Tshilombo Nzambe alobaki ke okolonga majorité ezala na ngambo na yo lelo ekoma na ngambo na ye malgré mwa mbiringa ezana se mais de toutes les façons Nzambe alola andimaki président Félix azwa pouvoir akoza a diriger mboko Congo. Bien sûr que erto sakola kapona kilte des actions de grâce namoni ke bande kwango bazwa biso prophétie wana bakomisa ngo pa président baloba kaka makambo nyonso ndenge Nzambe alobaki mais tikala kana likambo moko na lingana répéter na loba na télévision
likambo moko nzambe alobaki bokende na bana na bino a partir ya 5 ans komata ezala na mwa ezala na elanga bokende na bana na bino po bakomona ebandeli ya changement bakotikala na histoire bazoyeba ke mboka na biso ezwa ela mosusu a partir ya Félix Tshilombo nde makambo oyo nga naloba te epa président de la république eke bato mosusu bayokango te mais na culte des actions de grâce nde likambo bato basala te mais nyonso loyembo ndenge nzambe asenga ezalaki na bisakoli soki bayembi basangana modèle wana c'était par révélation bato yango bayeba biso révélation wana bakomisa yango kaka ndenge yango ezalaka mais tokozonga nsima te tokende liboso nayebi te soki moto na mosusu ya solo mama prophétesse bonzambe na Congo ekoma pasi na kati ya bato parce que lelo ebimi na poisa na boye kobimisa bato bele na poisa mama prophétesse abimisa bisakoli na ye me basali mosusu boyebi ya bobengaka ya minene soko otali ye boye kibosanto na elobeli oh seigneur mais bayiba bisakoli na ye bakebimisa yango epai ya président Fatiki bango nde bazwi message epai na nzambe plagiat nabenga yango plagiat ou bien nabenga yango escroquerie prophétique ou bien nabenga yango nini bino mo bopesa yango kombo escroquerie prophétique to nini c'est pas bon encore une fois ce n'est pas bon maman prophétesse likambo basi na este bazoboma bato na este olekaki bolobi bokoorganize journée de prière lelo oyo boarrete kaka jour te mpona journée mabonde président pour dire que yende azali conseiller spirituel yende akoki koyamba nga adirige nga soki tokosala toyeba nini tokoki kosalela makambo yango mais sikoyo ipare madame yango ayebisaki ye je te rappelle pour que toyamba mosakoli toyeba nini tokoki kosala pour koorganize yini journée seulement ya prière yango nazosenga na bandeko na nga nyonso ndeko na nga bakongole oyo azali na makoki ya kokomisa biso epa père spirituel ou soit conseiller spirituel ya président Félix mutu oyo aza capable ya kokomisa ngai epa ya conseiller amema nga nakende koyebisa ye ndenge nini nzambe azosenga tosala ne fiske mokolo moko ya kosambela mpo na bandeko na biso baza na este ya kosenga mesure de grâce miséricorde na nzambe ekita mpo te bandeko na biso babika mpo bandeko na biso babika ya solo vraiment tokomi kokoma na suka nalingi su obandela kopesa numero na telefone très important numero na nga telefone eza 09 72 70 75 26 09 72 70 75 26 numéro ya mama Jolie Losambo. Adresse physique lelo bandeko na ngai ekoma un peu plus téléphone o église eza na Gombe avenue boye numéro boye hôtel boye navandaka na ndako na ngeza boye. Le téléphone résout tous les problèmes, c'est-à-dire quand vous avez les numéros de contact de maman prophétesse, vous l'appelez, comme ça vous aurez toutes les coordonnées. Babundisi ya mboka baza ko bundisa mboka balingi mboka évoluer te balingi bagere zala balingi fatia réussir te nzambe alobini mpona bango nzambe alobi ete soki tosali prière wana ya kosenga intervention immédiate ya nzambe na kati ya guerre wana nzambe alobi ete ezala bapaya bazokota na mboka na biso mpona kobundisa biso ezala bakongole bazali na batroupe de guerre na bango kuna bakokangama nde liloba o nzambe ayebisaki nga alors bandeko na nga bisika ozwami tosala semblant na guerre oyo te peut-être oyebi nga bien te mbala mosusu okoloba o mama peut-être aza ya Bukavu ya Butembo ya Kisangani ya Goma naza ata ya kuna te
molimo na nzambe eza kati na ngai ezozangisa nga pongi komona ndenge bakata bato mitu bapasola bato mabumu bamama bato bana mike bainonsa nzambe alakisi nga mopikwa baorfele bazolela ndeko na nga bisika ozwa mitika kokanga motema biesir okozala ya Kisangani okozala ya Beni okozala bandeko na nga tobenga bobenga mosakoli bobenga mosali ya Nzambe toluka solution pardon nayebi ke likambo oyo soki ezalaka ke Nzambe alobi mbongo ekobima mokolo tele na présidence mbele bato basi babengi ngai ata basali na Nzambe ebele soki nasi nalobi awa ke o ndenge eza boye président de la république abengi ngai nabenga basali na Nzambe tokende belelero oyo bosi babengi ngai ebele bandeko tobwaka nanu lipa na ebale toyeba esika tokokende ozwela yango sunganga bisika ozwami ndeko na nga député ndeko na nga Eve Bazaiba ndeko na nga Moindo Zangi nabengaki yo lisusu fois passé l'heure na yaki nabina yebi bino nalingaka bino kaka na ndenge tomona bino na bilili susi bozalaka nango mpo na mboka bato lokola ba Eliezer susi bazalaka nango mpo na mboka ndenge ndeko na biso moki alobaka soki namoni moto étranger songolo wana namoni ye na kogifle ye wana eza bonzoto siko ya molimo yango oyo bobenganga bandeko na nga tosala quelque chose bamama tosala likambo tosambela apres kosambela nde tokozwa bakarniko nde tokotelema tolakisi communauté internationale ke toboyi. Je crois que balandi ya ebimi na mposa tolingi tosukisa na mama comme ça sans rival je vais continuer ma page ya ebimi na mposa. Alors avant ya kopesa mama mot de la fin je crois bandeko na ngai bino nyonso boyebi nini ezoleka na mboka. Vous savez, il y a des mains noires qui ne veulent pas que le Congo soit libéré. Il y a des mains noires qui ne veulent pas que le Congo change. Ndeko ozo kende na problème na yo na kana yo ozo lela epai na ndoki ozo yebisa ndoki ke vie na ngezo simbate classe ezo simbate voyage ezo simbate libala na ngezo simbate mais ozo pesa son ndoki esengo. C'est comme les gens qui combattent le régime aujourd'hui. Chaque fois baza ko financer bato na ba manière ebele bo créer ki kuluna côté kuna bo créer guerre continue na est bazo financer côté kuna bo comme na réseaux sociaux rien ne marche côté kuna les nani azoyo kama mingi nani oyo bato bazotala mingi comme journaliste na média chaîne nini bato bazolanda mingi hôtel chaîne ya le peuple d'abord o chaîne ya boy mbongo yango alibolo baboy soko lobi boy avance yango soko lobi boy na kobakisela yo boy. Christian Bosembe afungoli bato misu kotalisa ete tata wana apesaki mbongo na ba journaliste 5 pour que ba salir Fachi et ba salir régime oyo. Résultat nango tokomi komona yango tokomona yango omona wapi docteur na mbetu ya hôpital azo opérer moto bandia otina se asimbi michopo akomo panza michopo aluka esika nini yo infirmier yo kote bisi docteur olobi mon cher obi ki salaire na biso ebimaki $1000 mais tala baopesaka yo $20. Réaction docteur kozala ndeni en pleine opération wana moto malade akufi nde journaliste wana immature vraiment basoda na guerre yozobisa basoda ke bapesaka bino $20 insignificatif. Là tu es des nôtres, tu es pour les Congo ou tu es contre les Congo. C'est pour que basoda batika guerre continue babunda na bango lisusu bazonga na banyaku ba décourager, allez-y comprendre. Et les autres dans les réseaux sociaux, voilà je soutiens, oui, moi sans rival. Si je demandais la libération de ces jeunes immatures, c'est par rapport à la démocratie, à la arrestation, à la caté. Mais cela n'exclut pas, cela ne dit pas que tout ça dans le libertinage.
olayola muki ozoloma makambo mosusu oyebi koza corrompi oyebi ke bapesi yo mbongo mpo oseme trouble na mboka mpo makambo koloba emema guerre emema désordre na mboka keba kanda nzambe ekozala na yo bandeko bazanga analyse basaka analyse te babandi bilobela babandi bilobela aner eboye fati libéré eboye mais non s'il vous plaît nul n'est censé être au-dessus de la loi hein, s'il vous plaît ba journaliste toza likolo ya loi te journaliste soki osali mbeba omokama te baokanga yo et non journaliste osali mbeba bakangi yo boyale mokili bandi koloba liberté de la presse nde elobi ke fo leka banda kofikaka bato liberté de la presse nde elobi ke oleka na télévision oseme désordre mpo guerre ekota na mboka liberté de la presse nde elobi leka boye mpo tinda bato batombokela mokonzi pouvoir ya mokonzi esila pendant qu'il est dans le bon nous devons tous combattre la CRJ parce que d'abord fondement nango ezalaki mabe le Congo était dirigé par les étrangers. Il y a seulement vraiment pas si peu makasi bandeko na ngai pas si makasi komona makambo ebele oyo tozovivre na Congo oyo ezali kosala malamu te et que ça soit la dernière fois ndeko na ngai journaliste immature que ça soit la dernière fois on les capone ba bêtise sur Fachi zela Fachi sur le na mabe critiquer c'est la analyse de c'est bien bon mais qu'on intoxique tout dans les mal tiens on écoute la sang rival à Simanayo. Franchement, je vous dis, même Rome n'a pas été construite en un jour. Le monde, Dieu n'a pas créé le monde en un jour. Papa, 2 ans. Bah, il y a 18 ans à Kokate. 2 ans seulement. Bah, réalisation au monde en beauté. Ils ont un domaine à un domaine. À cause de ma domaine, on est comme ça qui va tout balia. Allez le faire. Abali na domaine, akila domaine. Bilanga oyo ba kuluna baza kosala. Ba kuluna bazui wala soda ka kabina ka sese soki ni. O ba kuluna bazo sala bilanga na ekosila te. So bilanga na sili bolia te, to kolia. Ba non so on to ko produire biso moko na Congo. Ah, eza ko pour na kolia te. Quand tout sera prêt et ba la gamme na marché, ndeko nzala eko diminuer. Tout peut s'attendre. Topi Satan na mokonzi ya mboka excellence Félix Antoine Tshisekedi ala motema malamu oyo eleki ya Kasavubu motema malamu na eleka ya Mobutu ba yo tilobi motema malamu na eleka ya Muze motema malamu na ekokata mukete na Rwanda wa uti kotika pouvoir to soutenir yes s'il vous plaît bino obo lembongo bino bozo continuer kozwa bongo bozo mbongo ya Zambien italien kotoyo bozo mbongo ya Rwandais kotoyo bozo mbongo ya c'est bien bon bravo je les ai kokanga mabino na mbongo ya makila o bozo zone ça na okebisa bino na okebisa bino bono kama succès lo kuta na internet na réseaux sociaux na makambo lokuta na makambo lokuta biso toza olinga Congo koleka sans rivalté ngala changer kombo na koma Congo chéri olinga Congo koleka ngati osala musala pour l'art musala osala pour la bombe biso basengi rival to se sacrifier to sala musala ya mbongo te to kangama to betama to kote ba prison to travailler musala mbongo te ka po Congo bonga mais ya yo sala kizala moyena okuta ba minute ba ine ba deuxième na couvre-feu oyo ozwa ka mbongo osala musala ozo sala wana c'est bien bon bravo baloba baloba surtout mais na tongo ba ibaka ke ndonge pumbwe mkolo ezali bandeko na nga député union secret bimisi gouvernement bajijaka moto parti ya misala gouvernement na bandi te kosala mais lelo oyo on entend de partout tous les coins on ne veut pas investir ces gouvernements on veut pas est-ce que c'est là ezali d'intérêt na bino tous intérêt peuple d'intérêt na bumu na bino tous intérêt peuple bandeko na ngai ministre akomani kozwa ata $500 totela soki bato ele bakopakata mbangu te bakokoma na bango baingénieur bakongresile na bango mike ebele bakoya kozwa cour epai ya mike oyo le peuple d'abord bayekola ndenge nini batravaille na computer eza pasi j'ai beaucoup de respect considération na journaliste moko oyo amarkanga nasepelaka na ye ndeko Eliezer. Si déjà a récompensé Excellence Félix Tshisekedi,
ndeko Eliezer abunda makasi oyo bitumane mokili emona. Ndeko Eliezer a continue kobunda aza moto oyo na baministre nyonso batiami ye na moto oyo azo mérité ministère lokola ndeko Eliezer te. Je vous l'ai dit, ngai nazala na nga couteau double tranchant nalobaka na ngai vérité. Mais les autres députés on aza kotelemela gouvernement wana ils ne méritent pas bovanda kimia pamba te bokozanga na moloko oyo bozolia avula l'éléphant. Président Fati dissoudre soki basali erreur yo kolobane eloko te. Mon président kolobane eloko te. Gouvernement kende kasama lokonde kende kaka na baministre na yo bokende na nini na part d'assemblée soki kaka baboyi chômage au dissoudre. Vous êtes dans la carte ya constitution, dans la constitution. Il y a un belé à Kolobezali, mais nazo kimbisa sous ma journaliste wana. Nazo kimbisa sous ma journaliste wana. Nako tomboka. Pebo kokangati. Totika facha sala musala na ye. Totika gouvernement sala musala na yango. 6 mois après toko juger. Nalobaka awati. Tonga ya kolobake caméra BBC batubeli bafana na banda kuti bakanga minoko balobaka tonga na zoko loba awake joli no ministre média wana donc alemba donc il est vraiment éloigné fou. C'est ça le jugement na juger à partir misala tout le monde touché votre partir misala tout le monde il y a 28 ans na so sala musala kitoko tout le monde ngai kutu 6 mois et 3 mois ce qui mon 28 ans wana asali musala kitoko te bande ko na ko sa ba force du progrès ba parlementaire debout na wese bana tchango bana kanduka partout to keti to longole na ministère pas tout ce mo penser to dete mo kenjale pas ministre a remplacé tout oyo ba te konanga to ça il a qui démocratie vraiment on a pouvoir des peuples par les peuples et pour les peuples ministre on a conseillé les to conseiller qui ordonnance au boyboté misu moko na ko mobiliser peuple to yeti to zuye to bimisi libanda to memi vraiment na Congo to bimisi to wake libanda. Oui, ma Congo bientôt aux arrêts. Bientôt parce que procès déjà Kalabé était na makambo ya ba école ya lokuta banini bandeko na ngai. Na koya na kolandela avec la caméra ya peuple d'abord. To kolandela ngo de A à Z. Ba sango bazali kolo ya constitution ya mboka te. Soki boliaki pe mbongo ya bekola lokuta basango umukamate nini ça c'est trop au-dessus de la loi ni journaliste ni tel bon ni le président ou tel biso nous sur la sia mibeko basango so clair et modalité umukamate. En tout cas bande ko na ngai to komi vraiment na suka ya masolo na biso maman prophétesse Jolie Losambo iloba ya suka pona lelo bon liloba ya suka ezaka ke ere bokolanda biso na ba télévision bovanda pamba te bobenga mama Jolie Losambo na sina pesi numéro ya téléphone na lobi 09 72 70 75 26 na uti kosala par nanga ndeko na biso journaliste asali pe par na ye ya biso eza spirituel tobengi batu nyonso bafongola miso bazala na mawa ya bandeko na biso bazokufa. Bien sûr que révélation oyo na buti kozwango il y a 2 semaines mais na zuwa révélation esali 9 mois oyo zamba yebisanga ke na laki Tanganyika kotaka lemi nde sika mama na bitumbe ko bimela kuna nde gouverneur ezali leki ya cheno za kila pouvoir na Congo na tenga ça c'est prophétique. Bon maman prophétesse ya wana za yo o etalinga o ngane na zoloba ici quand gouverneur o za leki ya muto dirigeant qui ona bandeko na nationalité douter donc place wana président faut fungola miso place wana na yoki ba député Kalaté ba destituer président de l'Assemblée et Kalaté gouverneur wana bazolongola ye mais nga naza contre makaba ba député balongola ka ba gouverneur wana naza contre yango parce que muto mbongo e risque akoma ko manie bato
manipuler bateau, pardon. Attends, tu as dans les bons, mais tu es marqué, mon on a et manipuler bateau, et vous allez malamuter. Jatini Ngobila, c'est un exemple. Avec son argent, il peut manipuler les députés, et les députés. Bonjour ma communauté, j'espère que vous vous portez à merveille dans vos pays respectifs et que vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre. Alors, je viens ce jour vous annoncer un très grand événement, notre prochain Inspiring Time, qui aura lieu le 30 avril 2021 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et oui, cette fois-ci, nous avons l'opportunité donc d'organiser notre conférence débat sur le thème « Développer son leadership et son estime de soi, attitude et aptitude » en République démocratique du Congo. Elle se passera donc à 9 h le 30 avril au centre de conférence Roméo Golf à la Gombe. Nous allons pour cette conférence accueillir des panélistes, des speakers d'un très haut niveau, des leaders, des hauts cadres, chacun avec un parcours exceptionnel, et ils nous ont fait l'honneur d'accepter de venir partager leur expérience, leur vécu en matière de leadership. Alors vous, qui avez cette ambition de devenir des leaders de demain, les managers, les DRH, les cadres et même les étudiants qui acceptaient de vous orienter et qui nourrissaient donc cette volonté de diriger demain, n'hésitez pas à venir nombreux ce 30 avril 2021 à 9 h au centre Roméo Golf à la Gombe pour partager un fabuleux Inspiring Time. Ce sera juste en face à Kinshasa. Alors je vous dis Kin, à très vite.